Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyoso ya Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Lelo bokoyoka la bouche autorisée soki azalaki nani soki aza nani soki nani mutasala page wana ya la bouche autorisée oya kala oya liboso bozoka nyonso epai na ngai poka ngai moto na expliquer bino nani la bouche bongama mokili yango eza vraiment elengi. Donc lelo ozoyoka vraiment nani muta créer page wana la bouche autorisée nani oya liposo avant ba les news ba page nyonso ebima kolo histoire bozoyoka ye lelo. En tout cas bovanda calme bozala vraiment concentré po bokoyoka yango sikoyo. Mbote ba papa ba maman beauté, pas jeune garçon, pas jeune fille, beauté, pas bébé, na ba bébé nyonso. Et na ba sainte, Anuarit nyonso, et ba sainte Ingrid Kabongo. Alors, bandeko, la kanisa boyebi histoire, ya page, mutabanda histoire, ezali, la bouche autorisée. La bouche autorisée, azala iye moko, sima, aza sikoyo, na quelqu'un batu, oyo, baïdagaï, na ba information. Mais oyo ayeba ye azala bouche kolopage, azakaka mutu moko, na yebite sima ya mutu moko wana, soka informaki mutu mususu. Mais la bouche autorisée, oui, azalaki mutu moko. Soki nazoloba azalaki parce que la bouche autorisée akufa. Donc tant on a lobby la bouche autorisée akufa, donc elakisi si titem de kufa. Ye mutu akufa. Donc akufa bakunda ye molimo ne ezonga pa yankolo. Donc histoire on azolo banabino, makambo nazolo banabino, eza 80% vérité. Ce qui azalaki vivante, kwaza mwasi. Na nganga luba 100% vérité. Eza 100% vérité. Mais le kola azaya kufa, donc fona luba 80% vérité. 20% wana po yazate, donc to chango ekozala ya lokuta. Mais soka zalaki vivant, il y a 100% vérité pour aya se défendre. Mais na 80% wana ndeko mobali ou travaille nae azali vivant. Azape toujours na monde net. Dengi yonanga tozali azo continuer pe ko sala musala. Musala ne peso ke kitoko. Alors la bouche autorisée oyo ya mwasi oyo a créé page wana ye azako vanda na Congo donc na Zaïre Congo Zaïre. La bouche autorisée a tikala kovanda na poto te. Eza fi oyo te ba présentaki un jour na Mike Lokamba ya Londres et ya yete
bon nayebi te soki ye mpe bafille wana to famille wana ezalaki kokolabore na moto oyo akolaboraka na la bouche oyo akufa, parce que moto oyo akolaboraka na la bouche ye mpe azalaka na Londres, ndeko na biso ya mobali. Alors la bouche autorisée nakanisa bolanda bien po bocomprendre, donc bofungola matoi place oyo boyebi la bouche autorisée avant ekangama libela boyebi ndenge ezalaki boye. Nazolakisa bino po bocomprendre ke histoire oyo nazoyebisa bino eza ndenge bocomprendre yango ata mokie, ata bondimi te esa eloko te, mpo si nalobi 80% eza vérité, 20% eza lukuta. Ocomprendre ke ozala nango lukuta, donc yango boza na droit ya kondima te mpo ndeko mwasi na biso akufa. Et puis soki nazwi idée naloba likambo oyo ya la bouche autorisée, non, soki nazwi posa ya koloba ngo parce que nazalaka na posa ya koloba ngo te mpo ndeko mwasi sakufa. Alors soki nalingi koloba yango nalobi yango parce que tango Glory Olangi bapasse émission na Zoro Mabiala bazolobela makambo ya bapage. Alors Glory Olangi afungoli dossier moko alobi na Zoro Mabiala oyebi ke babiloko ebele penga na tinda yo ofuta ngai te ozolanda. Donc Glory Olangi atindela Zoro Mabiala ba video ba formation ya biloko ebele eleka na les news de star, donc Zoro Mabiala afuteke. Donc elingi koloba boye Glory Olangi po Zoro Mabiala ye moko balobi Marie-Laure mwaka nazwake neti yo Glory Olangi. Donc Glory Olangi atindela ebe information ebele yango tang ba betaki Zoro Mabiala na feti ya kakol ata bolobaki ke Glory Olangi asimbisi touche Zoro Mabiala betaki ete et Zoro Mabiala ayinaki ete parce que ayebi ke Glory Olangi aza parmi l'informateur na ye o bapesa ye information na ba video to biloko kaka oyo ye moko ayebi apesa na Zoro Mabiala mpo nga nayebi te wana ebimi na monoko na bango. Donc lokola ebimi na monoko na bango bango moko bayebi biloko nini bazalaki kopesana. Donc elingi koloba boye soki mpe Glory Olangi ye mpenza moto apiégeaki Zoro Mabiala eza mpe possible mpo ntango mosusu bazalaki deja na makambo Glory Olangi aza kosepela te na likambo moko ou bien bainformation apesa Zoro Mabiala ekendaki ndenge alingelaki te ou bien quelque chose ezalaki yango alobaki na bakakol bokobete ete me bokobangisa ye ekozala possible parce que tango ozopesa bainformation na site ya polémique na bavideo, donc yo moko mpe okokocréer histoire to okokocréer polémique. Donc yango wana c'est possible Glory Olangi mpenza ye moto ayebisaki bakakol bosala Zoro Mabiala boye me bobete ete. Mais sikoyo bato mosusu ntango mosusu bazalaki informé te mais kakol ayaki informé yango baoyo bazalaki informé te babambaki nyama corbrique. Alors bon wana eza kaka likambo nalobi mpo nayebi te bango bayebi explication nango ngeli eloko ndenge nalobela la bouche autorisée oyo abunga donc oyo akufa atika biso soki nalobi bien soki nazwi posa ya koloba ngo parce que mpona natalaki video ya Zoro Mabiala ya histoire ya bapage na Glory Olangi. En plus ndeko mwasi oyo akufa na Congo la bouche autorisée azala mpe moninga to camarade to connaissance ya Gloria Olangi. Bon nayebi yango teke po na ntango wana me nayebi yango parce que Glory Olangi alingi kotanga kombo na ye mingi omoni ndenge eza yango nalobi ke epuis Glory Olangi moto alobelaka yango ser nanga ou bien soki ndenge nini. Donc yango nalobi bayebani na Glory Olangi. Mais Glory Olangi aza te na kati ya la bouche autorisée bon ndenge nga nayebeli parce que
Bon, nayebi te soka zalaki ou bien zaki. Mais là, on a yebi la bouche autorisée, azali mwana mwasi akufa. La bouche autorisée a travaillé na mutu moko na Londres, mwana mobali. Aza vivant ti sikoyo, aza pe na site na ye et salaka. Et qui n'est pas kitoko. Donc, aza na monde internet bien. Moi, succès pezali. Alors, sikoyo mi bale kaka wana nga na yebi. Bon, bot landa bien, la bouche autorisée, ba seri moko, tango yaki show. Que pas jouer au kangama, pas jouer ça la batma beba, réunion et yaki belé. Donc, enquête et ça la ma casse. Na niveau Congo, na niveau poto, et ça la qui ignoré. Na niveau Congo, enquête et ça la ma casse. Bon, na yebi suite ya maquette, tango dengue kendete, na yebi pe, nenge zalate. Mais là, on a yebi que banquette et salama. Alors, la bouche autorisée, oyakin, ba seri moko avant penza e bunga, bo monaki e chaki mobolo, batu balobi ke non, bakangi page à la bouche autorisée. Ce qui peut koti et zo salamate. La kanisa boye bien ou bien. Donc, tant que salaki bongo, et salaki te, bakangaki page à la bouche autorisée. Et zalaki nde la bouche autorisée a komaki kobela. Donc azalaki na problème ya santé. Problème ya santé et yaki parce que la bouche autorisée ba betaki ye. Donc ba betaki ye na bana mibali. Na bi tina ba betelaki ete. Na bi pete soki ezali kambo na bango na Congo ou bien ni. Et puis bana mibali yo ba betaki la bouche autorisée baza ba maître. Donc ba maître o ba sale sport, ba ceinture noire, ba entraînaka, bango mutu ba beta mwana mwasi. Alors, tina ba beta ke na yebite. Na yebi pete soki ezali kambo moko eza sima na yango, ndenge ba enquête beta maki na Kisasa, soki ba yebaki ke ye mutu azalaki la bouche, mais ba betele na likambo mususu ou bien mokonzi ba maître wana azalaki informé que pour la bouche autorisée ba maître o ba betaki ye mokonzi ba maître azape na relation ya bien na la bouche autorisée. Donc na yebite soki mokonzi ba maître ayebaki ou bien ba yebisaki ye moto ozalaka ne yende moto aza la bouche autorisée oyo azotia mbilinga. Bien sûr, ndeko na biso ya mwasi atia mbilinga te. Eza na batu bakufa te na site na ye. Site na ye eloba likambo moko te eboma batu. Site na ye yango te moto etinda batu baboma mabala. Soki ya pesa information parce que ba information wana azwa yango pe na batu ou bien eya quelque part. Parce que ye moko déjà aza na maîtrise pour aza journaliste. Donc ayebi ndenge bazoka information, ndenge balukaka information. Yango bomoni site na ye ya la bouche autorisée asala yango vraiment na ndenge moko ya bien. Et puis naza sûr et certain soki akoma la bouche autorisée elakisi ke ayeba makambo ebele na kati ya Congo. Donc koleka na poto parce que ba information a poto bata poto babandaki kotindela ye to bata poto ayebi ye moko ndenge abandako zolango nga moyen expliquer ezate. Mais loko na yebi azala journaliste a maîtriser information, a maîtriser ndenge kozoba contact na kati ya Congo. Alors c'est possible ce qui a bêtement. Donc, quelque chose est bon na sima. Parce que, même le solo mosu na yoka, mokonzi ba maître oya beta, la bouche autorisée, azala na relation, voire même, na mwasi moko na famille présidentielle. Bon, wana na yoka, li solo ndengi, bato mosu pe ba yoka, na yebite soke zala ou bezala te. Et puis, ekenda mosika te, parce que, vie sexuelle na bango e fonctionnaki te. Ndenge mwana mwasi wana lingaki. Yango isuka bongo. Wana ndenge na yokaka. Mais wana
etalingai te pona yebi yango te. Eloko nazoloba na bino, la bouche autorisée. Donc, abetama, abela, yango bomonaki, chaîne ekomaki neti ekangami. Sima moko chaîne ekomi neti efungwami. Parce que, se sentiraki neti alinga koma bien, na komi bien te. Azongisi page, mais etekaka mbilinga. Donc, tant babeta ye, yepe ayebaki te, babeti ye pona site ou bien likambo mosusu. Même nga pe nazoloba na bino na yebi te soki babetaki ye pona site. Mais soki babeta ye eza likambo mosusu ebima na monoko. Mais c'est possible soki message euti na service secret ou bien intelligence. Donc bakoki koya kokango te kaka mapa po kombolaki te. Et puis voisin bakotala babi non, ya solo vraiment alinga kokombola te asa lufundu. Mais nzoka bayeli likambo wana te, wana ezalaka sous couvert yango babenga yango service secret, service à intelligence. Donc tant bayaka kokanga bino, faut basala mayele koleka bino. Soki baye koboma yo, faut basala mayele koleka yo. O soki basali erreur, bakokufa ndenge baoto condamné o babomaki mutu wana na ambassade na kanisa bolandaki ba info. Donc soki bosali musala na bino mabe, bino bokofuta na place ya musala wana. Donc c'est possible. Na lobite ke za bongo. O eza partout eza imagination. Mais o nazoloba na bino, la bouche autorisée ezala ndeko mwasi wana eza 80% vérité. Alors, ndeko mobali o bazaki ko travailler azali na Londres. Ndeko mobali yepe abanda mon site autant bazo travailler na la bouche autorisée. La bouche akomaka mingi na page na ya Facebook. Sikoyo ba message mosusu mingi ekomamaka na niveau ya poto. Mais na yebi bato mosusu bakomaka te soki eza kaka ndeko na biso à Londres ou bien nini. Ndeko à Londres ye azali neti ayebi rien neti kaka azali rédacteur. Omondi ndenge eza ye abanda ko intéressé mingi po ndeko na biso ya Londres ya mobali ye abanda ko intéressé mingi na site na ye moko azalaki nango na kala. Site wana azalaki kotia nde ba video. Donc azwi video ndambu ya musique atie boya atie oyoyo azolobela ba musicien. Baza ko benga ngo masolo ya J. Donc lettre J. Donc lettre J bo luka kombo mosusu te. Ba J ezebele. Tozana ba Jean, tozana ba Jano, tozana ba Jean-Pi, tozana ba Jojo, tozana ba J, tozana ba Jonas, tozana ba Jacques. Donc tozana ba kombo ebele na J. Alors bo bamba kombo ke bo luka kombo soki ya nani bo loba moto yo eza ye non. Parce que mutu ya poto asala nepe makambo moko te ya danger o ya mabe. Ye azakaka ko collaborer po soki ye mutu abanda kosala makambo oyo la bouche autorisée abanda kosala mbele ye lelo lokola aza vivant mbele continue kosala makambo oyo la bouche autorisée abanda kosala. Donc ndeko na biso ya mobali o aza vivant ye aza innocent na makambo nyonso wana. Ye aza opanza information parti oya lingi ou bien parti o batindi akoma ou bien likambo. Mais la bouche autorisée ye abanda kotia ba information makambo ebele abanda kotia eza ba information juste au moins 70%. 30% ekoka kozala a soi-disant ba biloko moko ya ndenge wana o pe tosalaka yango na bémission. Soko ozoloba émission lobi ke mpo nayokaki boye mpo nini boye mpo information mosusu okoki kopublier même na journal même na émission ezosenga kaka te mpo ozala nango sur 100%. Yango moni la bouche autorisée lokola basource information abanda kozwa 70% ebanda kozala vérité. Alors faut atia susu 30% wana oyo eza na mois d'août. Yango bolobaka ke asali boye makambo mabe mais bozana ba preuve te oyo ezolakisaki la bouche autorisée abomisi bato. La bouche autorisée asali bato mabe. Au contraire, la bouche autorisée asali bato malamu mpona koyeba makambo oyo ebombama.
yango alobaki na bino kombo nango la bouche autorisée. Eza le sel bisika ba autorisa moto aloba ye azala na posa ya koloba mais akoka koloba te, azala na posa ya kosala makambo ebele akoka kosala yango te, yango wana la bouche autorisée. Même témoignage na ye soko zoyoka pa Gloire Olangi tango atangaka kombo na ye bien sûr akufa alobaka ser nanga wana azalaki vraiment boye, soko luki likambo boye akosala boye, soko sengi likambo boye. Donc azana témoignage ya ser na ye wana akufa ya malamu bozolanda. Alors sikoyo tango pe alobaka makambo Gloire Olangi so azolobela makambo ya ba journaliste ya banini tango atiaka ye batiaka na position ya bien bozolanda. Bon soki bocomprendre moto yango nga nazolobela bokolanda bien, botali kaka date akufaki, date abelaki, bokomona mpe mbala moko date la bouche autorisée ekangamaki mbala liboso po ezonga lisusu. Bolanda ba la bouche autorisée mosusu wana te esalamaka wana oyo esalamaki après oyo azongeli oyo lelo akoma la mama. Non, la bouche autorisée ya mwasi akufa bakunda ye, la bouche autorisée aza ser pe ya Gloire Olangi mpona yokaka Gloire Olangi alobelaka ye mingi banda kufa. Nakanisa ndeko moko susu mwasi alobelaka ye, nakanisa soki ndeko moko mwasi baseli mo akota prison boye so akota kiso parquet abimaki na yebi te na bosani kombo na ye, kombo ne fo ezala na ka ebandi na ka soki kamo nini boye. Ndeko mwasi wana pe aza susu camarade ya la bouche autorisée. Donc la bouche autorisée azalaki na mon information makasi, véritable journaliste par rapport à ba témoignage ya ba camarade na ye. Mais bango nyonso bayebi te ke yazalaki la bouche autorisée, voire même tilelo Gloire Olangi alobelaka ser na ye malamu koleka mais alobelaka la bouche autorisée mabe. Nzokande la bouche autorisée oyakala na ser na ye eza motu moko sima obakisi motu oyoyo ya Londres sikoyo bazana ba collaborateur mais na ndimi te ba collaborateur wana bayebaki ke wana la bouche autorisée. Le seul moto ayebaki ndeko mwasi wana za la bouche autorisée eza ndeko na biso ya Londres. Po tango la bouche autorisée akufi ndeko na biso pe ya Londres, en tout cas po ndeko na biso ya Londres abangaka makasi lokola bino bo diabolisaki biso nyonso to diabolisaki bo sauf nga la bouche autorisée to le basaleli ba réunion basaleli ba mission bazoluke na justice partout, ba politicien ba lobby, ba musicien ba lobby, ba papa ba mama ba lobby. Alors ndeko na biso oya Londres ya mobali lokola abangaka makambo poti lelo abangaka makambo le sel eloko abangaka te ko brosser minu ne bien po minu ne za vraiment pembe makasi. Même soka zo sala émission soka zo loba ozomona minu ne za kongenga lokola diamant ozoka penza ki o eza masolo ya lettre J. Alors sikoyo ndeko na biso wana pe site o azaki nango liboso po ye azaki na YouTube azaki osala makambo normal ya bamusicien biloko boye. Tango la bouche autorisée akufi ye pe abloke site ebonga donc azwaki mwa temps po azongela lelo yango moni lelo tango azonga abandaki pe méthode mosusu achange méthode mosusu na minute oyo tozosolola ngana bino aza pe na méthode mosusu po ye azala jamais la bouche autorisée. Ye makambo babanda kokoma na la bouche autorisée ezala ni idée na ye ni ba information na ye ndeko na biso oyo aza vivant. Mais ndeko na biso ya mobali ye nde azala kaka na contact na la bouche autorisée. Ye azala na makambo mosusu nayebi makambo ebele oyo te babanda kosala mais eloko nayebi la bouche autorisée akufa baboma ye koboma. Bien sûr officiellement ezali akufa na maladi
mais réellement akufa po babetaki na bamètre. Alors likambo babeteli oyo ebimaka na monoko yango te. Soki mpe bolingi boyeba liwa na ye bokotikalaka koyeba yango te. Loba un jour bato babomba sekele, soki bato normal, soki service secret, soki likambo nini babimisa yango wana bokoyeba. Même nga nazoloba na bino nayebi yango te. Eloko nayebi ke enquête emenama makasi na makambo oyo la bouche autorisée na kati ya Congo. Yango wana bandeko nanga la bouche autorisée akufa ndeko mwasi. Akufa baboma ye. Et puis soki Zoro Mabiala asala les news de star po yepe asala na kana ya la bouche autorisée mais na ndenge ya mabete. Na kanisa po likambo moko esalama soki bat nayebi likambo esalama te mais nayebi ke na émission ya Didier Masuki moko ou bien émission moko kaka ou bien ya Congo Mikili na mona Zoro Mabiala loba page wana ezonyokola biso mingi nga mpe na kosala page na nga aloba mpe kombo ya page yango les news de star. Donc Zoro Mabiala programma akosala page epo atanga kombo nango avant sala yango wana les news de star ya Zoro Mabiala na Marie-Laure na bapapi baso babofongwe donc baza au moins 5 personnes na kanisa bango nyonso baza pe na monde ya média basalaka benfo na banini bamekaki pe les news de star pe emekaki kosala faux la bouche autorisée o baza kobenga la bouche la madre wana les news de star mutu groupe équipe ya Zoro Mabiala bango mutu bamekaki kofonde ba wana mais esimbaki te parce que ngambu na vertikaki bango nayebisaki bango bien nakomelaki bango na système na nga mosusu nakomelaka oyo moninga pete ya basantonge nayebisi bango bien la bouche autorisée la madre eza ya lokuta ba la bouche nyonso oyo bozobima eza ya lokuta po ndeko na biso aza ya kokufa. Donc na informa ba page wana nyonso yango moni lelo ba la bouche autorisée elimwa donc comment la ba j'ai la bouche hein j'ai solo ya likambu donc comment na ba biloko ebele yango bato mosusu lokola bazokanisa Michael aza vivant ndenge moko bazokanisa la bouche autorisée aza toujours vivante a changé kombo akomi la mama. Non, la bouche autorisée ndeko na biso ya mwasi akufa baboma ye na bametre kobeta babeta ye bien sûr soki azalaki na maladi ou bien azalaki na problème na nzoto mais bametre wana babeta ye po eza na basi eza na bisika babetaka bango te mais babetaki ye na maître moko te mais na bametre bino moko bolobaka yango babetaki ye na bametre ya kingandi ekokisaki 2 mois te akufi baboma ye. Donc la bouche autorisée baboma ye akufa. La bouche autorisée mosusu asate oyo akotia nanga tembe atie mbongo na ye atindi direct États-Unis na compagnie ya Facebook to na Facebook Europe apesi bango mbongo alobi bo enquêter na kombo oyo bolakisanga email bolakisanga ba distance bolakisanga bato bakenda kokoma ba information bolakisanga ba ordinateur ba adresse ba IP adresse. Donc eza na biloko ebele soki na bandi ko expliquer bino boko comprendre dango te kaka bato ba maîtriser informatique bakoki ko comprendre pona ko localiser muta bana ko sala yango boko mona bato babanda ko sala yango oyo ngana tani ndeko mwasi oyo akufa ndeko na biso molimo na ye et reposer en paix. En tout cas les wana ye mokola kufa kaka mokola page banda ko boiter nazalaki déjà sérieux te mais ntango ya kokufa en tout cas esalanga pasi na motema. Donc ti lelo esalaka nga pasi na motema soki nabimisi yango toujours parce que namoni Gloire Olangi ti ya kocontinue kosala mosala ne ya journaliste toujours avant de komisa sere na ye et puis avant de critiquer la bouche autorisée ko critiquer kutu makambo eza te
mais avant de tchaye et kuluzi ya makambo bato bavanda koloba bon atie penza te kwa lobi te alcheye kwa lobi oyo abebisa makambo bato aboma mabala abomisa bato pe asala bato mosusu bien or que Gloro Langi asala na serne wana toujours témoignage asala ye bien na makambo ebele asala pe bato ebele bien na makambo ebele boye bongo pourquoi serne yo Gloro Langi asala la bouche autorisée pour na kobomisa bato Gloro Langi tuna kamona so kamona comme on ezo kimanga fi mosusu wana mais mutu asala malamu donc lokolo yebi lelo serno yem salaki la bouche autorisée en tout cas banda ko vérifier pourtant mosusu makambo koma na lisolo pe bosolola na yo makambo koma et ko za pe azwa pa ya soki ivet kamona so kamona comme on ezo kimanga donc batuka ko baza basi nyoso wana ya media na nenga tambula na ba relation ya makoma ba information ezebele ba information mususu o epesa mangana ba page o za opesa maneti na ye nazo imaginer c'est possible et uta pe na bato ba tambula na ba musicien et uta pe na basi o ba musicien balinga ba politicien balinga po bato ba panzara information mingi eza propre makango na basi o bozala ba alors ceux qui me battent les belés, ils ont un problème, ils ont bassé. Ceux qui bassent les belés, ils ont un problème, ils ont un camarade. La bouche autorisée, ils ont un si ils ont autorisé, ils ont un camp. On a qui journaliste, ils ont la télévision, ils ont internet, ils ont bandi, moto, ils ont une image, ils ont la bouche autorisée. Loba, on a makambo le kuta, mais pour on a solo, et c'est à ça la système ou à ça la bouche autorisée. Yangwana, en tout cas, la soukisi awa, émission ezaki lelo, ne sengote, pour naïb sabino vérité, nani, azaki la bouche autorisée, en tout cas, ça lingaï. Zoto, moi passe. La soukisi awa, ciao, turoyo, la sendili net. Oyo, quand tu as une invocation, est allié. Ciao. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné à Nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV vraiment. Amour la zana, chaîne de chaque kitoko, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni un danger. Donc on va se mettre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzamela ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.